Mama Olga Kabelo alakaki azoya Kinshasa dans 2 semaines batu ba okangama akena no Belgique asila na makambo ya Belgique. Est-ce que c'est une façon ya kosa la intimidation? Tango longwa ki Belgique akenda i Maroc ezaki grimace. Mutu to azana ba parapluie akede ya koyebise ke parapluie na finga ki compagnie moko kombo Olga Kabelo abia azoya okangisa biso. Zala prête. Bao bazana bato batinda bango ba finga. Bato botinda ngana finga Olga Kabelo abia azoya Kinshasa bokangisa mbongo déjà ya kosamba naye. Liste tadi nga mutu nazokoma. Ata boseli nga 50,000 émissions. Na sali liste. Na pesi ba kombo ekei. So pa tuninga sa oyebi ba adresse na bango ba ona yebi na kopesa ba video na bango na kopesa na nga na kopesa eloko moko te ko retenir nga na tanga ta bolamu ndambu ke muto asalanga bolamu na ba bon souvenir na ena épargner ezate tout se paye ici bas. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision, soyez le bienvenu. C'est votre émission de code de bonne conduite Yango et Bandi. Cette émission qui a l'habitude, il y a comme Melabino Makambo Bino Bolinga Mingi, Bandeko Balandi, ya Sarato la télévision, Bozo Bakiti, Bofanda spécial, les arrestations. Il y a Bandeko Nabiso, ba chroniqueur, ba chroniqueuse, Oyo, Ezoko Salema, Namboka Kinshasa, Namboka Belgique, pe Namboka, il y a France 4 vérités et Bimi. Qui est derrière tout ça? Pourquoi les gens aujourd'hui, Bazoko, nuit et jour, Nazoko Lobayango, pourquoi les gens aujourd'hui, Bazotia Kaka Sarato la Mosapi? Nous avons essayé un peu de prendre le temps pour comprendre, pour na sujet Oyo. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Ceux qui seront arrêtés, ils seront arrêtés par rapport à Yamakambu Nabango au Basalaki. Même moi aujourd'hui, je suis face à vous, mes frères et sœurs. Je n'ai pas le droit de toucher à la personne de mon frère ici, au Azali Bosso Nanga Kombo Yabotuale. Je n'ai pas le droit. Pendant que je n'ai pas de preuves, pendant que na tenir na réunir ba éléments nyon sauté, je peux jamais kozwa audace, courage ya koleka na ba etando ike pour na koluka moya komema image moko boya bien te ya bato pour détruire réputation
ba relation pe makamunyo so ya batu. Voilà bandeko balandi lelo tokozala na mama Sarato la comme d'habitude tokoluka moye to sala analyse ya makamuna biso ndenge koluka to sala makamuna biso spécial Madame Olga Kabelo. Sa réponse aussi aujourd'hui. Ma stratégie, je sais que Sarah a coupé sa ngote, mais les gens seront arrêtés, ce qui est sûr. Bogosamba, la société Olga Kabelo. Lorsque vous allez face à une société qui a plus de 200 000 $ dans compte, bande konanga, boyebi nini o bogosala na oyamabe, bino bosala ki. Ma mère fan du monde, je vous aime beaucoup. Ma mère fan bazalaka ya Sarato la télévision, je vous aime beaucoup. Président Bébé, maman Nathalie, Nana Moussibou, Angelos, Karwan, Célia Kinkela, Solia Bambemba, le général KS, maman Makia Lakumba, maman Fatou. Maman Fatou, comme vous souvenez dans la mois passe, Yemoko, maman Po et Fapekato, je vous salue, maman Bissika, donc Zouame Bino. J'en profite pour dire un grand merci avec beaucoup d'estime. Maman Bijou Ketani, maman ba 90%, Obongana papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup, maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Maman Deborah Lubanda. Qui l'a mère à Calgary. Je pense à un grand monsieur depuis quelque part. Il s'appelle Papa Diego Milito. Merci beaucoup pour notre soutien et puis pour notre orientation. Maman Yvette Mbango, je vous aime beaucoup. Je suis avec Sarato là. Botuale derrière la caméra. Lelo Pena. Azo Salamou Salama Kassi. Botuale. Lisa. Koulouma, je te salue. Fifi Wechi la star, tu es déjà chez toi? En Belgique, donc Nzambe Azala Nabino, Blandine Tatala, HK Eliane Kazimoto, Saratola, Azotala déjà miroir, Mbote Sarah. T'as demandé Perry Kyondeni. Il y a Tokos. Netina film. Netina film. Il y a la paille. Mais jour des concerts à Fali, non, là t'as Perry à vers 30. Fona Lukande orange. Diego, boni ko beta batou ko tala. Mais c'est que yonde oza concentré na makamba. So atala cheboy. Lobby, comment il peut baba na plateau? Tout le monde ba comité na ba commentaire. Hier, au sali de beaux yeux, moi na malamu ndetaza. Yana nga mapa ça la pese bambote siko zali bambote na ba meilleur fan. Tes commentaires na ngande teleki inaperçu. Et l'équipe a ma meilleure fan du monde, na pesi bino mbote en répondant, en vendant. Donc ba perruque nyonso o boromona désormais so moninga na perruque ba ya côté kezali. Donc nga nazalo wa mannequin na bino na ya ko lakisa bino ba perruque na mutu na nga moko. Alors mbote belé na tata po Fapekato, ba mbote belé na Gina Amatu, maman Gina Amatu. Motema ya papa Aaron Amatu, le prince de Dubaï. Champion Wadon. Dubaï, on arrive hein. Dubaï, on arrive. On arrive Dubaï. Yo les gens sont côté na liste ya papa Aaron. Kasi awa balobi ke yo nangai nakoma ko côté la yo nakoma ko fingela yo pe bat nakoma pe ko salela yo baliste. Bo tu allez pour que Dubaï. Dubaï on arrive. On arrive. Ah pour 10 petites minutes et puis pour 10 jours mo boy na ba 10 heures pe to ko koma. Mais t'as demandé que wana ezalora oyebisanga na kende na business class te mais pour business class tangeda ezaka 5 billets bat te mais siko faut ko luka moyen lokola déjà na kita na matsabato faut kita pour na ocha mo batu ebele mata mo 5 mo 6 banoko bageli ata mbala ba onano bazwa talaka eza tamba liboso bon deliver zui akelia na yembala na ye botuale akelia mbala biso toza déjà ngunda te Bosalo wa karashika te o bosalo te tadi tikaba yako wase bakomini wake klando na Dubaï so boki ngunda do sale lote OK klando o sale lote vivre trop cher et difficile na kena na mbongo ebele mais esilanga avant 10 jours ba remorkanga $2000 kuna na Dubaï na bisio mboka Dubaï kene place tel ba peso 2000 et muta remorkanga na bombika no tanga kombo na azaka na États-Unis no tanga kombo na suka kene ba baxelo po ba na mbongo esili tadi ouais même nga je me rappelle dernier voyage na Dubaï nazaki na hôtel Best Western Hotel Best
Western Hotel. Il y a on rappelle à Lingaka. Je payais $100 par jour. Donc, ils avaient 5 étoiles. Il y a 5 étoiles. Voilà, je payais $100 le jour. Voilà. Bon, tout ça là. Émission. Tout ça là, émission. Moi, je d'habitude, erna koma na bamboko na kendaka. Na linga kofana. Au moins, tu as été le colobosa au satan. Na lati keshte. Ozungaite. Voilà, merci. Pochale, il faut que tu regardes Dubaï. Pochale, la vie est pour t'abaiter vers le colonel bien pour aller aux UET. Non, mais Pochale monter à ma mère. Nazo respecter tapis. Nazo respecter Louis Vuitton, tu vois. Non, mais logiquement, et ça tapis. Toza place au toza toza la na ninite. Nazo respecter. Toi na tapis toi sous na caro. Voilà, donc nazo respecter Louis Vuitton. Caro au soza salité na nda kumtu akotika ba moni en communication. Et comme on a moi ba tâchement c'est que moi je disais ça rapona si ça kanatike là. Ngaso na ke bamboko na kenaka. Na lingo fana na milliers ya ba congolais. Net hotel wana izalaka d'étranger. Donc je me retire vraiment na bande qu'on a preuve lorsque je suis à Dubaï. Bon, ce qu'on a kati billet nanga toke biso tout na ba économie. Sko et là le Togoye bande. Ben intervention panani. No ben tatapo. No ben tatapo na bengi papa Aaron. Avec sa femme, nako benga maman Nathalie nana Mosibu, nako benga wana côté kolala président bébé. Sikoyo pona ko sala. Ba bus kalala, ba pamela kabea. Voilà, pona ko sala siko moi par rapport parce que logiquement faut battre la shopping. Non, shopping, des caisses déjà de faut côté. Shopping il faut shopping de papa Aaron. Poku nanga sona na Dubaï na zoa ya roka penza. Ba dirham penza. Donc voilà des shopping. Donc déjà parce que faut que ça des caisses. Biso préparer ma moussous déjà pour nos côtes à caisse. Maman Bijoun Ketani na papa Jean Pascal la lobby Joano Solané mon fils. Tu vas bien, sois calme et je sais ce que je vais faire avec toi. Papa Pascal Leka ko benga kaka zu carte bleue, carte bleue à côté Tiango donc il était Dubaï. C'est que makambo tati. Makambo eza wana biso. Biso siko to kenda ka pona concurrence te. Ah ouais. Et biso to kenda te que non parce que faut na kende. Donc lorsque to kende. Mais biso siko to kende Tokyo travailler hein. Voilà. Tokyo travailler, Tokyo découvrir Dubaï, Tokyo ba côté à communauté congolaise, Tokyo côté na ba ondeni ba vivaka. Donc na sala kutu même vidéo mon restaurant Mama Béa. C'est là où moi je partais. Je coûte na kota na restaurant batwaza kuna baganga. Premier jour na lia yo fele. Oh non yo mo to futo mo te to linga yo mingi awa. Deuxième jour na ki pona lia na songote. So combien yo fele c'est que no ya liso soate. Pour nga linga biloko wana. Je suis un homme. Na atana na Dubaï na koma ka place ba congolais te. Mais kuna pena na oh restaurant yo za mulubo linga fufu za mutabandundu oza mungala olinga fufu nga du début jusqu'à la fin na lia KFC chimukono zonga nga lia ka fufu sko tuna na sara nini asoma na soana ya KFC misuni so ya nini ya ba ketchup te ya frites OK frites OK bocal penda ba ketchup nyonso boy allez na Pepsi ya munene et va ina na chambre na micro-ondes na nini babenga ngoni ati jamais tout donc na chauffaka na liaka c'est na tindi susu donc na boya milia ba congolais ona ki okata fufu na tiki fufu na ndako o piodi na tiki piodi na ndako o ndakala etikali na kinsansa na kozonga na yo olia. Oui c'est ça. Nga siko na ono salaka ba shawarma nga moko na kina sombika ba ingrédients wana na ye na nga ngo na hotel na fandi malembe no salango et puis so na na best ebi ke déjeuner na bango na presque roulia nyonso mais siko nga par rapport na nga na zola mkareta banana kinana na déjeuner te nga pe na zoka na nga chance wana te nga fufu na nga et puis là-bas so na za kuna fufu mama la boule nationale nga boule nationale nga so naza kuna na tambola na ba burundais
Donc, bras droit, donc, Patrick, je te salue. C'était Burundais. Donc, c'était Burundais. Il y a donc Kazwaka, Achekar na ye, Totambola na ye, séjour na Tito bandit, Tito zonga, Tozaka na ye. C'était Burundais. Parti au Nyon Sonde, Eza Matolo. Mais bon, est-ce que Bisso peut être à droite et Bassale la Bisso cotisation? Cagnotte. Bisso peut être à droite. Bassale la Bisso cagnotte. Toi, on a ma meilleure fan. PayPal. Et puis, voilà. Toi, tu as PayPal. PayPal. Toi, tu as comme papier vida. Te. Te, biso soto salango. Ce qui yo tient à combo na yo et bimama B. Toi, tu as combo na nga et bimama B. Toi, tu as combo ya botuale. Ou bien quand tu signes. Quand des les kaboué. Chambon. Zocha kanini. Quatre biens. Bacha mokwabu bazocha makuta. Est-ce que bisope ba conseil la biso de cotisation te pendant que toi tu as des meilleurs abonnés, de meilleurs fans, tout ça ça cagnotte. Et puis bango nyonso baba to mbongo. Et puis toi tu es à côté de Papa Bondo. Papa Bondo. Non, attends. Te on a bien monisco tout nangani na nyonso to lobby et commis zéro parce que d'après tout mon père a beaucoup d'argent, c'est un millionnaire. Il na mwana papa Roy avanti na kiti na chaîne na PayPal mo réseau les gawana ya cagnotte. Obi teke ba bengani na famille. Obi muta bosa obengana nga. Tata po. Sarah, mais oh yebi pe kande to fan na beto ko mona pe mona tata po ya muto ba surprise mo bo ngidi. Ouf. Kombo mo bo yebi te na mukili de za la te mona e ye wana pene chebo. Te mais ya yoka monda yo 20 000. Te ya monda yo kine boé. À quoi assurer peut voyager? Assurer billet, assurer visa, assurer tout. Parce que bisoto qui nous la tourisme était, c'est le travail. Ouais. Une façon aussi. Tata Paul amsanga 6 heures na Dubaï, Tata Paul yayo. Sarah, olele kaka. Maman nganzambe o. Mboko kitoko Dubaï. Ah, t'as dit. Voilà. Merci Sarah. Aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, mesdames et messieurs, c'était une façon. Est-ce qu'on appelle si battrion son botte? Nion son botte. Te, on appelle si c'est la kiki la te. Nga mo c'est la Rose Bonga. Nga mo on appelle ça qui. Eliezer Kanou, Sarah Abouele, Fatou Dukanti, Sol Memba, Debo Bouchab officiel, Dalia Onyema, Sol Abambemba, Sol Mbemba, Fatou Dukanti, ma sœur. Ozia Massamba. Hein? Général KS, Angelos Karwan, bande quoi na tout. En tout cas, na monde était donc komika chaque bateau sunga bateau na bango. Mais nous c'est le travail. Nous allons partir là-bas justement pour aller faire notre travail et Ertozong et la vie. Voilà, merci mesdames et messieurs, c'est comme ça Bissoto Lingato ban émission na Bisso, c'était une façon de vous dire un grand merci na ba meilleur fan parce que ni t'étais bino peut-être ton fan a rappé boété. C'est ça. Erbino boyaka lorsque vous prenez votre temps et na monaka mutloko la mama bijou a 8 ans na ba tierce ya émission na ngai ya ebandeli tina suka na yango, c'est pas facile. Que le bon Dieu vous bénisse. Tozaka sensé ya ko remercier bino ya ko zala reconnaissant liboso na bino. Mama Olga Kabelo alakaki azoya Kinshasa dans 2 semaines batu ba okangama. Akena no Belgique asila na makambo ya Belgique. Est-ce que c'est une façon ya ko sala intimidation, d'intimider les gens, une façon ya ko luka ko bangisa ya ko bangisa batu, ya ko kanga batu minoko ou c'est quoi cette façon ya ko sa batu que Kinshasa j'arrive dans 2 semaines na ki na Belgique na ki no sila na makambo ya Belgique ça va. Tango longwa ki Belgique akenda i Maroc, ezaki grimace. Mais wana bisoto yeba kité la tola. Kasi. Lokato yeba kita a préparer bande on a bisa Kinshasa ba s'apprêter. Ba o ba na ba relation ba pourtant ba finga ba to lakisa ki ba na ba na simana ba on ba parapluie baza. OK. Donc mutu to azana ba parapluie akede ya ko yebise ke parapluie na finga ki compagnie moko kombo Olga Kabelo abi azoya okangisa biso. Okay. Zala prête. OK. Ba o bazana bato batinda bango ba finga. Bato botinda ngana finga Olga Kabelo abi azoya Kinshasa bokangisa mbongo déjà ya kosamba nae. Okay. C'est simple. Et puis les gens bango kuta sali bango bien au lieu de surprise à avertir. Kenazoya. Oui.
Olga za muté ya malamu tadi. Ba avertir kutu batu ke azoya. Bomile ngele. C'est ça. Mais c'est quoi, pourquoi les gens tremblent aujourd'hui et comme que Sarah yo mutoza nanzungu wana mutozo sala ba liste ya kopesaka mama Olga Batu pour identifier afunda batu wana. Est-ce que Sarah yo oza mama oza na média vous avez un cœur? Est-ce que c'est important aussi ça? Nga na cœur te. Nga so ba bisinga sala liste na ocha mutu nyonso o ayebi ka finga ki Olga a se retrouver na kati. Boso balaitinga bonne na bangi. Na bangi ni. Oh. Nga so na mona ki mutu afinga ki Olga babi na nga Sarah pesa liste na kocha ba komo na bango tout. Parce que bazo mériter salaire du péché c'est la mort. Olga aza youtubeuse loka ngate. Nga msuso ba finga na beta na nga kara. C'est entre nous. Na okangisa bango na okina bango pe bana pasi ba osani ba oluka ya kolia. Sko Olga na compagnie na eba yo osani na mafinga. Liste tadi nga mtu nazo koma. Et puis basirno. Et puis nga pe mnazo tadi fumbwa. Quelle campagne nini bosale li mutu. Moi je sais pas, est-ce que les gens bon nazo tika Sarah a azoloba mais donnez-moi même 1 minute pardon Botuale. Tozala batu, tozala ba inconscienté, tozala na mayele, tozala lokola ba niaouté. Moi je me pose des questions aujourd'hui, même mon frère Yves Ipatos, je te salue, m'a appelé hier, non, avant-hier, avant de commander par Bellevue pour me dire que yaya, bazo benganga, bazo psanga ke yo mutozo pesaka batu ba kombo par rapport à makambo ya Olga Kabelo. Je vais vous expliquer quelque chose. Moi, naza na pouvoir mokote et pas maman Olga Kabelo. 1. De 2. En aucun jour, moi, je me mettrai ici sur ma chaise, na ma consoeur Sarah Tola Tobandi, ko finga bat, Tobandi, ko attaquer bat, na insulte. En aucun jour. Émission Tinde to sala kaboué. En aucun jour, moko na biso akozala ka interpeller. Parce que tout ce que to sala ka awa, to sala ka na conscience na yango, to confirma ka te, to excita ka mutu te, to finga ka mutu te, on contrôle tout ce que biso to prononce ka na minoko na biso. Et puis moi, je peux jamais être influencé. Sarah Tola ndaza awa en face na ye na micro na biso neto sola. Sarah Tola n'est pas comme bandeko na biso basi misous na bandeko na biso mibali. Ce qui doit avoir un problème na mutu a luki batu, a luki au secours, a utiliser batu, baba fingele batu. Elle n'est pas comme ça. Ce qui Sarah a besoin à clasher, à répondre mutu à kota kana live. Bota la différence ya maye le moi na moi sur à sala. Ce qui a besoin à répondre ba youtubeur na ba youtubeuse live azui live na ye. Elle a une chaîne qui a plus de 62 000 abonnés. Elle a une page qui a plus de 100 000 abonnés. Oh, moi je n'ai que 15 000 abonnés plus de 200 000 abonnés. Voilà, je n'ai que 15 000 abonnés seulement. Pensez-vous que je peux prendre Moutou ya bongo lokola Moutou a plus de 63 000 abonnés, plus de 200 000 abonnés na Facebook, allez azwanga à utiliser ngai na banako luka na banako ya ko répondre bato na bano finga bat, ça ne se fera jamais. Et kotika la kosa le maté azali elombe s'il faut à répondre à koya na live na ya fandi à répondre mutu moko à se cacher derrière la caméra. Elle fait tout ça yé moko. Et nous lorsqu'on vient comme ça na émission na biso et ça le kola analyse auto ça là. Une façon ya kocha lumière na ba mulili ozali ebele. Si vous sentez que bosala ka musala opo na ba règlement de compte te bosala ka ngo pona buzoba te bo respecta ka ba diplôme na bino ba français na bino ba lingala na bino, vous êtes les ambassadeurs ya ba famille na bino na ba place au bouti. Si réellement vous êtes comme ça bozo banga pona nini, bozo banga pona nini, parce que moi comme dont je suis là je me promène librement. Nakota place nyonso na kinaka place nyonso. Cette dame des fois pe akinaka ba place nyonso akota ka ba place nyonso akinako ça la même wenze na ye moko. Mais tala ndenge bokoti ndako si vous savez que bosala ki elokoti et Sarah ebele ba koti moi je te dis bakimi ebele ngakutu kota di ebele na olobalanga ebele te. Oui, ebele bokoti ba ndako boke ko batama pona nini et si longtemps yo ebike osala ki na yo elokoti. Yangwana tozo ipsaka bino. Otika na mino tadi asali liste te. Mes frères et sœurs,
Et puis mutana monopole yebisa Olga Kangisa batuna tika batu azati. Azati? Parce que si ce n'était si soke zakika pona nga neti de pona bata Maroc so ngam na zo yebisa Olga Kangisa tika nangana ba Olga bakende tinati. Donc c'est que zangati. Mais c'est bizarre. Babi nanga ka ba émission na zui na kati kati. So batu ninga fio na komone ya nani so na yebi komono na pesi. Ngana opesi. Et puis bango na yebite sara bakanta nini que so sali émission na hermobo elongi na yo eko changer eko koma ya mutu mususu. Mais maloba ya yo elongi ya mutu mususu bo sala ka ba émission ezali à enregistrer. Bokima. Bo sala ka ba émission o ezake non batu ba otanga depuis jour Olga Zaki na Maroc. Est-ce que boka kile ba jour? Et puis Sarah, il faut leur dire, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Olga po bazwa bana wana passe ya Maroc wana mibale. Ba chihuahua Maroc. Asala de 10 jours. 10 jours. Bango ba yeba te ke Olga de na Maroc. Voilà. Tom su Olga za de vous devez faire très attention. Pourquoi vous venez juste comme ça pour nous saluer? C'est que compagnie au bino bo baby saki azali na budget azali na mikanda. Est-ce que vous allez faire face na compagnie wana? C'est pas moi. Eza ndeko o afandité. Eza musala na bino oyo bo sala résultat na ngonde ekofuta bino. C'est pas moi. Ndetinga nde na fandi boso na lobi eloko mabe eleze mutu na micro nanga na émission nanga. Cette personne azali na pouvoir ya kokene komemanga na bisiko yo esengeli et surtout ko samba na biso ya bien ezalaka ozo samba na vidéo. Suka. Siko nga ata na pesi na nga kombote Sara ata asali liste te. Mais yo herba okeno kuna bachili ka play ya vidéo na yo na ya maloba na yo. Mes frères, na identité ezaka envoûtement. Yo do sala émission oza mabete. Ofinga ki oza mabete. Voilà. Sko nanga mutu batuninga kombo afiwa na finga nga nani na pesi nani mabe. Nga kutuko ata boseli nga 50,000 émissions na sali liste na pesi ba kombo ekei na ba vidéo na enregistraki na kataki na pesi. Voilà. Merci, voilà. Bandeko Balandi. Il y a émission Le Code de bonne conduite. Nakanisi nazo lingana tu na Sara question moko avant to kabwana moko ka chihuahua te kunate ndeti eza bango yasuka mama na lobaka eloko mesira suka ne na senga poto kabwana. OK. Ngaba film na ngese bandi tadi. Bandeko jusqu'à ce que tokozwa otoza nango besoin. Obiso toi nango besoin de zanini. Ba émission na biso ba famille fandaka. Bafandi papa mama na bana bazotala ba émission na biso bazolanda biso bazotirer leçon mon boy. C'est ça. Omoni ba SOS bozo kotinda ba au secours bozo koluka. Et kozala trop tard ceux qui déjà combo et kotina katia système. Lorsque cette dame vous dit préparez-vous j'arrive. Et lingi kolobanine bomi lengele boluka ba avocat boluka ba famille. Bozala prêt. Parce que ebele bazolo bakeno aso bakanginga ba fula nga kutu ba otindela nga mbongo ba kotiser. Il y a moi je dis Dieu ici avec moi. Ata bo fundi ata bakanginga d'ailleurs kutu ba ko pesa biso sous makambu ba fula biso tokozwa ba code. Yoka. Imaginez-vous. Tadi yoka. C'est ce n'est pas tout le monde au bakangisa kaya fula maka. Na peso exemple kaya mukie. Mukie nani? Arrestation à Pacho RFI. Mwende dindi saye. Et puis ayo kanali soutien. Na kosio ke so bakangisi ba fulao. Na kosio. Na ngwa kosio pena ke ndoza na so bakangisi ba fulao. Na kosio. Ba no ko sageno ya Maroc ya komi Nelson Mandela. Comment vous pouvez comparer un intellectuel? Lobby de cousine na mo abenga to ebana na e. A expliquer nga. Na bombiga kombo na ye azara na États-Unis a expliquinga Sara moni mabundi na prince azande konanga boye na boye nga obi réponse na pia ki na bomele moto siko
Tango yo banda kotala ndeko mabundi na prince azofinga ngana mobali na bana yo pekisa ki etende. Bato ngo ndeti bayaka ko pekisa ka air batu fo baluka mwe ba recadrer. Yo na tuni tango siko ya za ko finga yo pekisa ka etende no baneke wana camarade nanga tika. C'est bêtise. Moni t'a dit. Bafula yo. Yaya. Quand des orga utofuka misabatu na Maroc kuna ezaki ko fula. Et puis à part wana déjà casier judiciaire et baby maman. Yo benga ko fula. Et puis t'as dit foye bango ke nga so mobile nga bafuka mise bongo na miso abatu eza humiliation to bokabwani. Naboyo bafuka melaka nzana. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Naboyo na moni opinoza mobile moko za sans esprit. Naboyo. Et puis les bobani pe ko sanza makamu ndenge batinda kabino. Et puis ce genre de personnes na préféré 1000 fois na sala kaba analyse ole na kota na ba bêtises ofika parce que tout le monde toko kanga minoko batute mutu to za libre ya osala opinion ya kote la mutalingi mutu to za libre ya osala analyse nenga lingi mais tika kokota makambo etali ote mafinga ofinga mutu o alekio sur base de quoi na nyonso pe en plus t'as dit so ezako fula bozela Olga fula bino kasi aya fula bino hein. Les conséquences corrigent mieux que les conseils bande konanga. Maman bino ye wana ba commencer elle déjà ba lukele pétition. Non, pétition wana eza pona ko ramener ndé na ngula. Moi ce qui me fait mal. Tout ce monde oyo bazalaka derrière ma consoeur pour na ko fingela parce que bango bazala pour na conseil té. C'est pour la kofingela parce que yé azana mutu mokote dans la Chine a copé ses conseils à part oya lobby elle s'impose. Elle s'impose à tout le monde mais si koyo yé moko kutu bakomi ko luka au secours. Bongo yo mutaki sasa. Boni na nzeta koka. S'il vous plaît, enlevez mon nom na ba minoko na bino. Moi comme je fais mon travail, je calcule personne. Na calculaka mutu ata mon côté na mutu nanga. Et puis nga na YouTube, je connais pas beaucoup de personnes. Et alors mutu moi azo ata finga nga na répondre été. Sikoyo place mo boy batu basangani ba ngibile ba bike ba fo ba bomae. Ayenga na esi bango te botika e. Elo ni ne garantie exacte. Garantie ni ne ko vandi sangana motema na tala kina yo kelo ata mawa ke ba bomote. La personne qui a trahi va continuer toujours à trahir comme ça. Donc boye barango lelo yo biloko bolona na mitema batu botambola na baliwa pe pembeni parce que nga son ba ibisinga ndeza boye na kuyoki ata batu mo ba lo photo bo maye to sale mabe ya so sana carnet noir na yoki na medi na ngapengengi so ba bi avi na nga bobo mana bino ebo yangani donc c'est que songa liste wana nde bo kanisa ke ba pesa nga mutaza épargner te mais lo basuka ngwana te koloba makambo liwa te t'as dit retire ça na retire ni exemple on ose t'as dit na lobby ngo po ba mona ba place o ba komisa batu. Tu sais que je venais de suivre une émission na sala capture na sala même capture ya émission na ao nga kutu na ba batu ba sepela nga so na zaka na misala mabeta di mais na bomé belé on a suba exister oyebi place on a monaki mokili eza méchant le monde est ba finga la bango biso bandoki ya lokuta ofia kisi ya lokuta ya songa na afia kisi ebele mais ba simba asumi côté. Tu sais Sarah bosana bango na media soki oso choka batu na vie osala omema batu ba pensa batu mitema batu komisa ngoti na niveau asuka ya tadi ngaso ba efinga ta sala liste ya bato il faut ba éliminer non sala donc na ko épargner mutu te donc la kisi que soki Olga pesinga pinda liste c'est que ozana kati na ko épargner te. Voilà, merci. Donc so ezaka Olga pesa kinga ozana kati so pesa ke Olga tuninga saro ebi ba kombola bango na opesa so pa tuninga saro ebi ba adresse na bango ba ona ebi na opesa ba video na bango na ko pesa na ko pesa eloko moko te ko retenir ngana tanga ta bolamu ndambu ke muto asalanga bolamu na ba bon souvenir na ena épargner ezate. Tout se paie ici-bas. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, Nakanisi Boyne to luka mweto kabwana na Sarato là. Mais je disais un truc, ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal hier. J'étais chez moi à la maison, je suivais la télé. Nakanisi Nasala qui capture.
Cette émission, si vous entrez chez Mokonzi Télévision, vous verrez cette émission. Kozume Nayote, vous verrez cette émission. Sur cette vidéo que vous voyez, c'est Papa Bernard. Moi, je connais ce papa. D'ailleurs, avec Sarah, Nabano Sola, Benana Sarate, hein. Je parlais Naba Lebrun et ses frères et tout. Aza loko la papa parce que Biso Tobano que no kengi la télévision ya mon nene à l'époque Sheba et donc et pas papa. J'ai suivi cette émission sur cette chaîne où on insulte ces papas bazo benga Bernard Tola yo. Ah. Vous qui étiez là en train de chercher à conseiller. Bazao sepele ba chihuahua. Si vous regardez des commentaires. Bonga, pona finga chacha, faut na réfléchir. Non, mes frères. Moi si mon ressent valeur maman zoba mutaboma 17 personnes. Sincèrement, finga chacha, faut na réfléchir. La communauté congolaise, diaspora. Après boya lo ba jalouse, li boma jalouse na ça elle émission na finga ena maman na mobile. Ti ko la libala. Tout quoi moi to laver image auto longwana nous na bêtise belé. Bêtise et puis au komona vous qui m'appelez pour nous sanga ba bêtise, lorsque je vois tout ça sincèrement, non continue na lit nanga, c'est les codes de bonne conduite. Et puis a tchapé ba miniature paye à papa. Et longi oh c'est papa azan na ban ebele onga na ebi. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Na lingi commentaire il y a Sarah Tolate. Lobio ko le kalelo. Merci. Merci. Tokabwania.